Capage TV. Capage TV. Capage TV. Tokotika fait rigola te, tokotika papa Hervé te. Oyebi voyage oyo eza na bénédiction. Tika bo. Nazoyebi sabana poto nyonso. Nzamba za munene turo oyo akoki biso te. Ya pirata kangana visa. Bawangi na ba pirata kangana visa. Papa Hervé lobaki turo ozaka ba surprise makambu nyonso akoloba te. Lupango yango yo. Oui, nyokola biso. Grâce à faire épaulage. Jésus de niasi les pas que ngapela koma ko sakana na lupango. Lupango e nyokola nga makasi. Ah, ora ngate. Yaka comme kebende. Ite na comprendre peut-être. Ah. Chaka sina bakisela yo. Okimani. Bampakande banani. Pasala zuwa babi a débordé te. Na lalité. Moi été butu mbaka ko talaka talaka. Okotala te ndenge nini ya visa ko la kabiso lokwa. Visa oyo batu batondi plein na mangengenge. Mama Kapashi. Daddy. Est-ce que na nyana tout no pe question mo na bossa na poto pozala na fiancé? Oza koloka. Yaya. C'est que kenano ka poto malili wana nyosa poto lebela go elongo te. Nyokwa makalango pe. Yaya tika kili bende. Tika kili na biki kokoto na sale la ngope na nzoto te. Le grand mopa o koada koramani Kofi Olomide papa banebele hazate na likambuana et bongo soki skoto ye Jésus Jésus. Oh maman on sentir même ba entrer na bango et la qui cité que na kati na bango nyo sur la bête conseil wana patrimoine ya ça. Patrimoine ya ça te la faire nenga kota ka la faire nenga kota ka. Bande konanga ya este na bosa ni binote o. Ngai ningi na zabo na kopesa merci ya munene na bagoloa. Amen. Mama Kapashi na lobaka ngoboye eza na batu oyo na vie baza batu ya ko trahir te. Ah. Na kotikala ko trahir bango te. Deti bagoloa. Bagoloa boza très important na bomo ina ngai. Babangela ko babila msoko changer. Et loko te bino moko ndebo mi bangela. Ausa, toi na matete. Na flat na biso, oza nas out, oza na house. Toza awa. Moni Malandi 1 numéro 5 bar A. Direction Oyo. Babenga ngo Vodacom. Aha, na moni. Donc so poussa di pour matete. Oto, so poussa ka pour matete. Awa, eza flat moko ya ba congolais nyonso. Na moni. Na prix moko abordable nenga na ke Paris bo awusa na luka pe eloko moko ya boya Paris so rezali parce que awa oza na house okota okomona yo amoni sécurité pe kitoko na na solo mona ti bo courant et ama matata yo yemi courant ki na oki son ezate ba panneau pesa dans son groupe kati panneau ezali mais sinon te en tout cas avenue eza calme bampaka moni kota ko batama surtout ça. On limite ma yeba. Surtout ça. La combien c'est comme ça? Malandi 1 numéro 5 A. Malandi est belé. Mais voilà la Malandi 1. Et c'est comme en tout cas discrétion à ma case. Il y a qu'on s'arrête. Par contre, il y a bien muta habité comme ça na qui. Moza no na ma tête na Malandi. Machi kama ligne ça. Naisa kibino batebele pe batuna kinga ndenge ni bio herbe cacao to se procurer nango wapi to pesa kibino ba adresse même na Londres to kota ki to pesa kibino ba adresse ya maman Angélique en tout cas nzambe apambola mutu nyonso yo abenga kapé asomba produit na biso eza très avantageux au rein eza pena produit moko miraculeuse et sokolaka o ba ebisio ba mot de tête intense et aussi la tête et si lisaka oh tension pour notre mission de travail trop air moi et comment on appelle bouger village et ko stabiliser yo tension kitoko ngamoko nazali kobai
na salle la rango na salle on a poto et sunginga na tikali ata ko merakisi te oh tension matin qui te et l'autre côté on na zo sa pasta boni na lobi na yo biloko solo yango naturel na zo zango lokande to tongola na bomwana we bomba so to zalelo boy to bela te poko kwa zala ka besa so makasi ki se ba bio herbe so kwa kokwa la muki apesi kisi te niveau na mono na nzoto poza na ba 20 ans au côté so 40 ans so bio herbe yango mais pasta on dit carton na sikandeni eza on ka lo mo eza lo mo mais ba changer couleur mais moni et là comme malamu be volo on ka pekindi capable toza on ko sunga OK tozo sunga est Traboy 1.5 vraiment so 10 100 nzambe pas pour musa mona pa ka bazoka pas si somba kasi ebikisa non yo moko to aider pe Congo na bitumba asali bien penza mama bato aboende bato balingi mboka Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Bote la baronne sur Hollande biso na Capage télévision en tout cas maman Capage yeyo tozo kende IG Arena voilà dans l'été à Kanda tozo ya penza pour toi là tozo ya au contrôler yango tout autre que na dadi et ça c'est vraiment bien en tout cas Zambia pa mbola baronne sur Hollande biso na Capage télévision Zambia pa mbola pe ba batikali pe ba chaka biso poitos za na ba partenaire nyonso sans exception tozana bino ba ya poto to kuta na bino ba pe ya awa monte mezaka koto bobika ndenge pe ezalela ba wazo ya kuna to ya na bino pe longo po le tozo ken tozo na dadi alongoli nzambala lelo quand même mi bien ça nzambala pe na lalité ozaeka na lalité pongi ezate tika bo nzambe na ngai pambola papa Hervé Ferrego la geste de Nias le padre moto ayambo na kanisa gi ING na mona ngoka nde batapoto ba cheka te na yeba ka importance de ngwiza la nini na lobi te na mama Kapashi oyebeza na batu mususu nzamba koko tindelo oyelo kwa lipamboli eloko etungisa yo eloko enyokola yo ndoto na ngai elati nzoto yango na ebisaki ye frère wana balibambi zonga tala ndenge tokanisa kona ba circonstance ya boye babi alimbisaki déjà alimbisi ngai ye alimbisi ngai me batu na ye est-ce que balimbisi ngai c'est vrai ça mama Kapashi nako sayote nalobi siko yango Paris yango Belgique yango tozokende oyebi ke tokuta na Unishi Banze la flaque du jour femme intelligente na memeli ya baro beza siko yo oyebi bien ngano nde bakanisi la biso mabe yo olalela wapi yo komela wapi nga po soki tokiti po lokola billet za Air France soki tokiti na Charles de Gaulle pourquoi nalingi tokita na Charles de Gaulle po e permettre ba journaliste nyonso ya Paris ba Mige Nyema ba David Mumbele ba Tracy Mbelenga Pro ba ya ko ba Glony ya suka la mignonne ba ya ko zwa biso po ba comprendre ete mama na lalité parce que ngana yebaki ka satana ndoko ya kota na makambo ya voyage akokota passeport na lalisaki yango na demiab na lobité la police est comme na buzoba et on lukela nga ba pome belé policier mo ka cheki na poche azongaki na ngonda na lalisi yango na demia bi po passeport oyo ebunga te mama Kapashi na kosa yote naza complet nyonso ya malili ezali na ebisa yo on échappe maman tu na ki konze ba bébé na bien te ya ba bébé te na bi boye c'est que titre okende po maman yo ka balobaka boye na poto balobaka boye moto ya kabeli yo manto to écharpe pona ko zipa kingo c'est kalingi yo te eza lokola moto kabeli yo lupango pona nini malili ebomaka nde kolanga ko sala kabela kite nene komi mwasa ba voyage boye malili ebomaka merci na ba gaulois pe ba gauloise musala ona yaka ko salela bino na kanisa ki ezanga lifuti na kanisa ki eza bénévolat mais lelo na yeko mona eza bénévolat te eza na lipamboli na yango tozo ya ING Arena nazo ebisa ba ndeko nyonso ba gaulois ba gauloise
Bosomba déjà ba bien na bino. Félicitations à orchestre Jet Set. Na ba bazo recruter. Tozo recruter parce que biso kuna eza bilanga loyembo. Esika musique esalamaka, esika ba produit musique esalamaka. Eza bongo. Bande kona zo bisa. Papa kenda otala gigola. Tio kenda ite. Tenga na zo ki tante parce que zalaki dimanche mokolonga na teyaka. Zaki na cher. Bango ba tieyi le tanga na ko koma. S'arrêta. Na lobi Au moins étant là qui n'a pas fait papa à faire rigoler la geste de niance les pas et nous qu'on a senti le pas à faire monter ma malamu bolingo amour wana omoni batu ba critiquer ma casse na liwa ya gigola ba loba nyoso ba ko loba mais bana to kunda gigola ba sala yelo côté nani akenda c'est-à-dire des balobaka matange pas ya ba voisin et si la ka le même jour c'est-à-dire ça na ndeko mususu pe ya gigola pona bango matange sila et comme le roi d'hiver mais pas papa Hervé na no sila te omona ki Pierre Tombal si et biso ba golo to lobaka boye to kotika faire rigola te to kotika papa Hervé te oyebi voyage oyo eza na bénédiction tika bo nazo ebisa bana poto nyonso Kinshasa et comment na ba embouteillage moko extraordinaire. Biso to comment na ba stratégie ya komi kimela déjà bien avant. Awa tozana la grâce yo ndeko na nganga mutra memi ozo welela ko sala publicité. Awa tozana kinga, c'est-à-dire tozana Kinshasa ni quartier 3. Ozolanda en face na Masina quartier 3. C'est-à-dire awa ndeto vandi bizaka 0 awa 100 embouteillage. Bande konanga bino batu bokendaka ba voyage bokanga makala ba embouteillage komi kolela. Yaka kolela awa na hôtel La Grâce. Nane tozaboye oloba bongo mezoye bateke ninge zwa osikoyo. Biso na mama kapage to lalela ki awa. Tolalela ki awa na La Grâce, tolala ki awa, tolobi teke kokabola te, toyebisa public ke, tolala ki awa. Et puis, moi si, ce qui mobile ça le balala ki awa, ba congolais ko batala kaza na teni nini. Couleur rouge et ratakate la tsaga ba to balala ki awa. Comme ça. Couleur rouge et ratakate. Bana poto bana monde atier. Tozobuka ING Arena. Tozobuka yango parce que le 7 juin, tobengisi ba golo, tobengisi ba na wenge, tobengisi ba kofiette, tobengisi ba nyonso. Ah maman. On mbata bien. Vi yeah. Nzamba za munene turo yo akoki biso te. Ya pirata kangana visa. Ba wangila ba pirata kangana visa. Papa Hervé lobaki turo zaka ba surprise makambo nyonso akoloba te. Maman Kapashi. Daddy. Est-ce que nana tout no pe question mo na bossa na poto pozala na fiancé? Yaya. C'est que kinano ka poto malili wana nyonso poto lebela go elongo te. Yaya tika kini bende. Tika kini na biki kokoto basale la ngope na nzoto te. Mabe. Mabe ya yo bomba ni loko ko bomba te. Oui. Oyebi façon to vandeli na yo. Oyebi ke oyebi sa mutu ke ba bima te. C'est que vie à sœur, na frère les ala ressuscité. C'est-à-dire, ba Congolais baza bizarre, mais ba kala biso, ba mona biso ka mitakala, to vani na metu, formule bo mona na biso, ke ba na dadi. Vous les Congolais, vous êtes des menteuses. Bakasi. Maman Kapashi, ngai ningi nazabo e merci ya munene. Te nazada na titi da poto na okende. Ngai ningi nazabo na kopesa merci ya munene na bagoloa. Amen. Maman Kapashi na lobaka ngoboye eza na batu oyo na vi baza batu ya ko trahir te. Na kotika la ko trahir bango te. Deti bagoloa. Bagoloa boza très important na bomo ina ngai. Babangela ko babila msoko changer. Et l'autre côté, bino moko ndebo mi bangela. Ngai te l'autre côté. Maman Kapashi ING Arena et ko beta na kati ya Belgique. OK. To kota na ba aimer $1 boss. Aza très bien. Katanite.
akatanaki ayoki tozoya ake kodefa emeponda dollar boss mais na Paris na kokutanisa wana pipo nzenga mbongo akisi na kokutanisa na grand frère na nga propre ya papi Bouzi papa français biloko tokozwa na Belgique na oyo tokozwa na France okemba na bakilo te tokokende kotika bakoli na biso na agence ya bana poto agence de voyage epai ya Fiston Basende agence FB international epai ya Fiston Basende awa na kini eza na Maringa 72 soki na bosa numéro te mais Maringa 72 soki na bosa numéro yo luka kaka na maveni Maringa wana agence de voyage FB international epai ya Fiston Basende eza wapi okutana lipasa na ngai yo moko soko moni okoloba opena ndoi o lipasa na yo mosala nzambe le jeune lion pasteur Kosi tikabo ngana kenda kotinda ba robe place mususu ndeko na ngai soko za na poso tinda ba robe mingi tindaka na agence FB international epai Fiston Basende soko lingi mutu azwa robe na yo n'espace ya 24 heures akozwa tikabo 12 heures du temps akozwa 72 heures akozwa parce que bango baza na système ya export importé export import bitanga oui ozape na chango mama Kapache import export kuna pa ya Fiston Basende soko lingi import export ora ngate yaka comme kebende te na comprendre peut-être chaka sina bakisela yo okimani bampakande banani basala zuwa babi a déborder te na lalité moyen te butu mbaka ko talaka okotala te ndenge nini ya visa oyo batu batondi plein na mangengenge kolobinisa mboka et puis mama c'est normal hein au ces derniers temps on peut se maîtriser république té non maîtriser sous mboka té non yeba té na za wapi na ze pa na ngatu na ze pa na ngaité vraiment franchement ba continue na ko se maîtriser mboka oté c'est comme parce que déjà si na bane ko tika ngo le quoi prophétie et na oyebisa la na ndako na lo ba voyage tout on comprendre pourquoi nzamba oyebisa ngake vanda no mwa muke na poto nzoka exemple na obeta déjà biloko pona mizongela té c'est ça bandeko na ngai ya immigration nazoya ba moto nyonso oyo pelaki to boma na lingi complication te boko opikisenga na ça dit melonga na ki hotelisa attention eza na 6 soka ba yo compliqué nga na immigration ekiti na 3 obomi ngai na yebisi déjà ba kondi na boyi na nga complication turo yo na lingi tango nazoya bolekisa nga kaka vers po ba golo ya poto bazozela ngai ovandaka na Suisse na Allemagne na Hollande na Norvège na partout yozali même na France na Switzerland na Lyon oui Switzerland Suisse wapi na Londres Switzerland eza na Londres eza na kati Afrique du Sud Switzerland eza na kati Afrique du Sud ndeko na botangaka yaya tangaka Switzerland ezaka komo moko esonaka loko eza na kati ya Europe ya pe balakisa ti nga balakisa ngai te nga na kenda ezalaka partir Afrique du Sud ozwi visa ndoke Switzerland eza pays na kati ya pays pays na kati ya pays ozolanda pays na kati ya pays yoka oyebi ke na kamwe DG Mpolo ezalaka biso nyonso foto kende en groupe mais balobi te mutu na mutu amikendele na ndenge na ye nga mpe nalobi te lokola mama Kapache pe ye pasa na départ tosala route ensemble tosangana ferego la geste de nièce omoni ba répétition ndenge ningisi ba répétition qui tourne ba répétition qui toko makasi non geste de nièce to rappelle eloko moko peut-être yo yebaka te nga pe na okalinga suki ndeko nanga zela na koma poto awa na boyo okalinga suki mpona ba poussière oyebi awa kokalinga no suki mais banyama oya te banyama oyo bakota na kati ya basangu akoti oyo na kati ya suki akaisi lokola ndeti basuki nde eza bambinzo départ ndoki ya moswahili ako munene
Au moins, on va départ, et tomber peu départ. Ah, on est bien. Pas comme Swahili. Ozomona. C'est-à-dire, awa, vers. Anakilia. Yoka. Oyebi. Yoka. Président Malaise. C'est compliqué. Tovandi Kagabonye. Surprise, il y a honorable fiston Mundadi. Papa Banebele. Bonjour. C'est quel voyage assuré. T'es naïm ici. Au monde a été que jour à voyage n'a préparé à surprise. C'est-à-dire, yende. C'est-à-dire, nous avons Fondation Mundadi. Fondation Fiston Mundadi. Incomparable na Katia Chango. Yende mutu. Na hotela mezela na expliqué au nanu. Ce qui est là na Katia Chango, ba kwenye so yoka kezala mulili. Lumière ekota. Ba pano ekota. Et ça grâce à Fiston Mundadi Monganga. C'est-à-dire, yoka na ebisa yo. Ce qui est là, ba tebele ba kena koleka na ba télévision ba sala ba publicité zanga tina. Grâce à Fiston Mundadi na fondation na ye bana lelo bazoye ko la coupe couture. Grâce à Fiston Mundadi lelo batu ba komba mécanicien lelo ba kuluna batiki ko kuluna ba ye ko li musala. C'est bien. Grâce na ye ngai pe na za moko lokola communicateur ya ba kuluna ya kala atika bazwanga yi na fondation Fiston Mundadi a recruter ngai azwanga yi ndenge tozokende ndenge tozana yo awa tozozwa siko double billet. Na bibo moni biyo to somba yi déjà to sala e buzoba siko to zo mo ya okauka et pas ya Fiston Mundadi Monganga Oli ke ngai nga bongo yo na ibo mo sa mo yote ya bobo ya baboyi ya kukatala balikatala non mais ça c'est-à-dire maman Kapashi na kosa yote voyage mebonga. Beto que tu vas au Congo voyage ya mebonga. Voyage mebonga. Ça s'adaptera là. Na Israël va tu vas Voyage na tengemana. voyage na tengemisi voyage na tengemana. Kasi yango wana ti ona lobi voyage mebonga. Safari na tengemana. Merci pour la surprise au salibiso papa Banebele. Motema boboto biso na chango to bakisela ke nzungu wa ma famille. Et moi ya kandunda te atoche mupiko moko wa yamba. Yes, ça fait tarabelisa. C'est-à-dire yango wana déjà proclamé toko bana ko sala ba descente nyonso honorable Fiston Mundadi Monganga toko bana ko accompagner malgré te komekate azana conquérate ko landa trafic d'influence te bata ba trafic basala ke loko te bazape ne loko te na so biso vérité on azolo ba c'est la vérité. OK azana conquérate soki to lobi to ke na domaine ya ba beli maman na domaine ya kokunda na domaine ya ba famille basala ba difficulté na minute on nga zabu outine msuko bimisa batu na hôpital. OK c'est bien. Honorable Fiston Mundadi on azolo ba sela omoni émission lelo na boki na nga batuté mais comme na moni ka papa koti na bité émission comme nango ya papa limbisa biso poto la kaki yote to bimi bana bempoli biso to kotika yo mwa mikolo moke bo filmila kanga papa a autoriser ngai margi alingaka caméra te mais papa limbisa ngai to vandaki lokola na sala ka pe mwa bilobela côté ya Jésus de Niasi Feregola ndenge na chaka makelele nde grâce na ye ba pesinga pe visa de tozoke de concert na biso ya ING Arena oyo kobetama na Belgique pona les 7 poto sepelisa ba congolais nyonso o bavanda code 16 et bébé bonga. C'est pour cela papa to profiter kaka to la kayo tozana choité limbisa biso poto na billet te ande konanga yo do voyager le loza na billet kuno matadeni le la vérité que papa billet et si to sombaki mais na minute yo ba réservation kuna place to kokomela ba hotel ba to kofita kuna banda kwa bato bota ba po me ke biso to limwana ye chambre mutu na chambre na ye tozokende OK
Au monde la Grèce, il y a des bisous. Ils ont un quartier droit. C'est-à-dire qu'on a un petit mariage. C'est-à-dire qu'on a un peu de la Grèce. Direction ING Arena. Bana Kinshasa, Otika Malamu, Bisoto Kei. Esthétique, ils ont voyagé. Quand ils m'ont bébé, mais nous avons plein de rien. Nicolas Fonolina, Kappa Chokei, et Belé Yamokomayo, et Gabelé. Zabake Sanamouya, on a beaucoup de bango. Mikumba Yosanamo, Zabake Samakasi, Oboko Nabango. Oebi, il y a Michel Arena, Tozo Buka Yango. Tozo Buka Yango. Tozo Buka Yango. Le lingana qui n'a rien à voir avec solo. Toke ide. Oebi ke. Obimi le kwa mami il est là bagolo Obimi le kwa mami il est là bagolo bien habillé Moi aussi trop jeune. Oye bien ko sa yote. La grâce yo modèle to la na obi ke ngano to comment préparer voyage du Togo to luki na ko mo ko to ba tami après si ko départ mais que vous tika manamu biso to ke ko soutenir papa et veut faire le goal là biso to za ba golois to ke ING Arena awa Kinshasa botika la direction Belgique Unishiban c'est la fleur du jour moi ça commanda et soto zoya tozoya ko buka poto wana. Voilà. Ils sont de Kourou. DJ Chris, il y a des gens qui s'appellent Sarabissa dans la glace. DJ Chris, au monde qui est dans la glace. Ah, tu es sur ING Arena na Belgique. Banakin Botika la Malamu. Ouais, DJ Chris, meilleur DJ de l'année. Ah, DJ Chris. ING Arena biso ba Gaulois toke ko buka ING Arena Abou bien président Malaise et bébé bonga toujours
lupango yango yango oyo oyo nyokola biso grâce à faire bolage jésus de niasi le pas que ngapena koma ko sakana na lupango oyo lupango enyokolanga makasi bon totele mano boy tozo ba photo oh ya gineni ndeni go ya kaboye bon Paris Bruxelles bo pusana Paris Bruxelles bo contacter biso toko vanda nde mingi précisément na Belgique na Bruxelles ya kolobeza boye bolukaka biso ye na mama Kapashi direction tozoya olingi promotion tozi ba page Facebook na biso totieli bino na promotion na prix ya mukie maquilleuse soin de visage coiffeuse habilleuse musala nyonso oyo salaka maçon ingénieur taulier oluwe saka batu mituka oya kotika batu na repo yaka pe kozwa batu toyebi yo te otambwisaka batu awa siko na minute oyo tolingi tosunga mutu nyonso na publicité bible elobi epesameli yo epesa mpe baninga oza commissionnaire beta mati tokokanisa yo na 10% 20% parce que mokili ezotambola ndenge wana bon toke siko kokorge baconcert nyonso oyo euti koleka prix promotionnel baloba on dit comme ça en français ouais mais tout au Paris Bruxelles na surtout bana basi pour ça la activité moko ngai pe na cheli ba papa lokwa ya cheli ba mama moi na mukie na sel ye lokola cheli ba mama nga na cheli ba papa papa otekaka ba prudence na yo ozana posana lobela yango nazawana musala nyonso sa omonde tina lobelaka agence FB international et pas ya Fisto Basende ndenge na lobelaka fondation Fisto Mundadi Monganga ndenge pe mutu nyonso na apostolo lobela likambo na tokosala nini tokolobela yango merci na Ricky Rox jeune millionnaire mwana mama Sandrine Kazadi bolimbisanga na bandeli na poto après na koya ko signer contrat na famille mobimba mama Kapashi tozo awa siko na minute toketo corriger ba concert nyonso uti kobeta ya kimutie mama be o ebetamaki esimbite na yebisa boye mama te basangani me basangani bien te basangani na loyenge mama na concert ya makamwa mboka inosbi mukolo province azate ndebo benya ngwe sa concert ya mboka te kimutie mama be na bino emonani na misu concert ya mboka ngia mama Kanda le roi de la forêt mutu ayembelaka mboka saba futa ye azate papa chéri Jibin piana yembelaka mboka saba futa ye le grand mopa au quadra koramani Kofi Olomide papa banebele azate na likambu wana ebongo soki sikoto ye Jésus oh mama au sentir même ba entrer na bango et la qui cité que na kati na bango nyonso ba bete conseil wana patrimoine ya ça patrimoine ya ça te la faire nenga kotaka tala faire nenga kotaka bande konanga ya este na bosa ni binote o oyezo le kale nana yemba ka tante mwa bongo manque ya composition manque ya improvisation bande konanga yi yangwana siko epesi biso ba golwa kanda makasi tozo kende ko corriger biloko nyonso asaliti wana bobeti bana poto le 7 juin awa siko nazo ebisa Mige Nyema David Mumbele master na ngai boya ko zwanga na okita lobi na tongo Glody Diasuka semeki na biso national na bengisi ba oyanga nyonso boya ko yamba ngai na Charles de Gaulle awa ngana kei mama Kapashi ndule ezali 565 iye njangena biso bagolwa tokoya mobondo bon toke siko mobondo
Très bien. Vraiment. Avant de faire ma foot à la il y a bien. Aux appelants des cités. Oui. Aux adversités. Ça c'est. Donc Martinique Cosmétique. Ma sauter. Vraiment. Fin. Vraiment. Bonjour. Basta. Martinique Cosmétique. Voilà. Vraiment. Rien à dire. Mais na lobby mingi na pasta na isi pasta ndenge ka lo poso na biso ezala ta to bimara Martinique Cosmétique a pesi biso sous avantage na galerie La Fontaine pasta donc c'est délai donc ils ont le solo lokola bébé musu et botani pour faciliter biso ce qui fait bao bakenda ko demander tout ba voice ba son na transport de bébé et déjà à voilà. Donc, on a trajet aussi 8 km et il y a rien à dire. Ils ont un immeuble. La galerie La Fontaine. Galerie La Fontaine. Pembe Nika ya Pullman. Pembe na Pullman. On a pas que bien ça mai wana. Voilà. Mère kutuye wana. C'est vitala. Ba ko sa binote to za na original. Awa. So biso to lobby ezalaka openza CT. To ngaka mavwanga te to yaka na biloko ko sunga ba batu. To boy soko che poso kende bébé ko mo ba bébé singa poso. Awa to na cosmétique Martinique donc ba gamme nyoso boluka o amoni poso neke awa biso boto zaka ba po allergique nyoso zo résoudre awa ezala na ba albinos oui ba albinos mafuta na bino ezali nyoso donc awa eponite pe ezana soto bi nyoso ba massage ba nyoso ba laser ba o surtout ba benga moni mais oh tu es ça là que pour échanger voilà donc on a ba tampo e wumela tu veux ta cité soki ezangi luka soko vi se fait sans autre vraiment oh sombeli ndako etika la kaposo ndeko memoti cimetière tiango na sango pe na kimeke na nyungo te tu ka pas ça je sais ça pour ce ça ya yo et la molati ça yo donc pour ce ça libela bongisa tango za OK soki makoki eza te tia mafuta mbila soki eza yaka na cosmétique Martinique cosmétique voilà pasta carton yango yo lotion miracle boyoki pona yo mechola tala como tu na ko papa no mundele papa na cosmétique papa na Martinique cosmétique vraiment on est ensemble vraiment o eza gamme ya thé caramel eza malaika eza na lait de beauté eza na sérum eza na crème visage eza na savon eza sérum oyo okomélanger na lait na mafuta OK okotiliser yango à partir ya kingo ti makolo voilà crème visage eza ya uniquement pour na visage pour na elongi oyo eza savon ya kosokola elongi na corps eza na problème te ekopesa o teinture kitoko chocolat moko frappant chocolat ya lait c'est ça pour na yo yango OK pour la pasta papa pasta za mundede lokola nga nani lait de beauté na biso c'est ça parce que moi aussi j'utilise ça lait miracle eza un cacao mais pour changer ba étiquette aussi miracle savon yango oyo eza savon ya un cacao oyo eza sérum okomélanger na mafuta pasta oyo eza crème visage okotia na elongi kaka tokopako dans 2 semaines okomona wow non soko sokoli oyo eza uniquement mpona visage na yo soko sokoli ntongo opakoli avant lala opakoli ekosala très bien mafuta eza uniquement mpona nzoto partir ya kingo ti makolo awa prix abordable nalobi na niveau nyonso kosomba mafuta eza epuis yango moko te na basaki na moni vraiment basaki mpe eza na nsima namoni basaki namoni bameshe nyonso babengaka ni baperike ya niveau tout ya bamarie ya banane tolobi awa façon nyonso basala mpe balivraison à domicile madame on se déplace te bayeli okenda kotika oui
Balemo sang, banyoso etali nzoto. Oh nzoto ne zama comme sèche, pembe baseka comme on a tuna. Moi question qui. Ba o bazaka na batatu bazana poso kwa balungu. Est-ce que ba ko ya pas? Wana siko deuxième solution au Martini azoye la biso. C'est vrai hein? Oui. Ah. C'est exactement malaika. Vraiment miracle. Rendez-vous Kalabi était beaucoup comprendre les 6%. Tant que j'en avais tenté beaucoup entrer à banda, comme si c'était ah. On a remarqué ce nom il banda qui recommandé nous. Ah oui, ça quoi moi pourquoi tu s'est rattrapé? Repêchage ya. Merci. Capage TV. Capage TV. Capage TV.